Yo tanapendara donc tozali mpe na barwandais oyo na bandako na biso oyo baapprendre ke baza barwandais batalisi yango mission na bango me basekisaka biso nzoka bazala so na biso te même na gouvernement wana bazali ils sont là. Cette guerre nous concerne tous. Ils ont concerné biso tous. Yo tanapendara Salutations chers internautes, je dis bonjour à vous tous qui nous suivez de partout et surtout à vous les fidèles de notre chaîne Tindika, chaîne Oyo et déceva jamais. Masolo Yalelo Ezanene, Masolo Yalelo Bandeko Nangai, nous sommes en guerre. Tous en guerre, Oyo Mutunoso Ayebi. Tokobeta Masolo na Yago. Mais avant cela, incident Oyo le kaki na l'Assemblée. Il y a Papa Molière contre président Bosso. L'interprétation de part et d'autre, vraiment, Pesami Makassi. Ils ont habillé Komoko et Koko les Kakate. Mais, comprenez que là où il y a des humains, il y a toujours des erreurs. Bravo quand même le président Bosso parce que, à Meki Kozongi, ça, Papa Oyo Molière dans Zela, Papa Molière, Azali Moutou Oyo, quelque part, à Salaka moi, Bossoni. Il y a des députés, puis Bossoni, il y a des papa. Dans l'Assemblée, Bazali Mibali, Papa Molière, na Daniel Safou. Ça, là, comme moi, Bossoni, vraiment parlementaire, député, bien honorable, Moutou Moko respectueux, Moutou Abotosi, Moutou Ofobatosa, Moutou Foba respecté. Mais les lots, Oyo Makamutozo, Mouna, Tamboleli, Daniel Safo, comment on a eu Makolongulu, comment on a eu Tonsuni, comment on a eu Salah, le quoi, le quoi, Nganga, comment on a eu. Bon, donc, mais qui confondre un peu, assemblée na place à théâtre. Na place à théâtre. Ndenge moko na Papa Molière. Papa Molière, toujours bien gaillé papa, signe un respect. Mais, aza ko honoré combo ya kibo papa ti. Toujours bien gaillé honorable. Aza ko honoré comment on est honorable ti. Vous savez vous-même que tout ce qui se passe à ciel ouvert est la kate kobimisa ba secret. Et loko loko la ba plénière ndenge le kakawana bazota la yango na Rwanda. Bazota na aux États-Unis et surtout les cas en direct. Et quand vous passez pour dire que nous ne sommes pas prêts pour la guerre, quelle faiblesse vous avez exposé les bandits. C'est sonne. Balongo la cas général est Luki Likolo et Lokoana. Et pas ya maréchal Mobutu à l'époque. Guerre Pekaraboué, Nafter. Moutali Bosso la cas général tant Afdel la bandaka badi la cas général est Luki. À ça la déclaration ba modèle mais les lo oyo Molière par l'équipe pour nous exposer faiblesse na biso et pas na banguna. Kotali sa faiblesse pas ya banguna. Donc biso to la mandu quitter, biso to la boité, biso to la faiblesse, biso to la boité mais non. Vous donnez l'avantage à l'ennemi. Alors, papa, Mbosso, bravo. Aujourd'hui, c'est dans Zela, ndenge vraiment sengela qui. Il fallait qu'on s'ala yango.
Assemblée, il y a les lots où ils travailler ma casse, il y a duo, il y a comme mon papa. Mbosso, il y a comme mon professeur André Mbata. Tu sens. Où ça tire respect quand même, les zongi. Il y a des gens qui ont Assemblée n'attend wakala. Toyebaka va parler, n'attend wakala. Ah oui, ces gens vraiment travaillent. Beaucoup de chapeaux, des fleurs, et surtout dans professeur André Mbata, oh vraiment ça ça l'honneur, makasi ya Congo. To yebi na ko sauter étape wana. Tika to lo banano parce que avant tout le monde va député. Ba invalidé. Ba yo ba yakate. Dans l'assemblée ba invalidé parmi bango to moni Adolphe Muzitu, parmi bango to moni mama oyo mushebe quoi. Parmi bango oui ba kombo batangi. Mais ba réaction siko ya bandeko eke malamu te. Bandeko na ngai ça fait très mal. Ça fait très mal comme on a musala qui toko oyo assemblée basali. Mais les gens voient noir ce qui est blanc et blanc ce qui est noir. À l'époque, on a aussi invalidé Félix Antoine Tshisekedi oyo azalaki député, avec qui était sur ordre. Il y a papa Etienne Tshisekedi que mutu moko te anyata lokolo na l'assemblée et Fati sous ces ordres-là akendate ba invalidaye. On n'en a pas fait de bruit. Mais et comme oya ba mushebe kwa leka alobaye. Jeannette Kabila aleka alobaye. Oya leka alobaye. Mais non, tout ça yeba, on est en train de tout ça mibe ko ya mboka ndenge zali. Ndenge loi ya mboka, ndenge droit et senge biso tout ça là. Ne assemblée ba yebi na ko sala. Alors tournons la page. Maxolo est allé à Bitumba ya guerre, il faudra pas que babetaka ngo bongo na ba plénière. Babetaka ngo bongo ti. Parce que banguna bazo maele. Nous sommes vraiment infiltrés. Toke na page mosusu. Ndeko babengi Fayulu. À sali point de presse nae, il a dit ce qu'il a dit. Il a condamné le chef de l'État. Alors, a condamné vraiment Rwandais. Lui, c'est Fati. C'est Fati ou rien. Pour naïe, le mal congolais, c'est Fati. C'est l'incompétence de Fati. C'est Diniboya Fati. Oyaboya Fati. Est-ce que Martin Fayoulou réfléchit comme toi et moi? Est-ce que Martin Fayoulou, c'est vraiment un humain? Un humain vraiment. Martin Fayoulou, est-ce qu'il a été réellement sur les bancs de l'école? A mérité peu diplôme? Point d'interrogation. Parce que dans tous les pays du monde entier, dans le monde, bamindele balara soki guerre ekoti na mboka guerre ngo ya agression etinde ba agresser biso ba Rwandais na ba opposant na bato parti au pouvoir ba sanganaka pour l'intérêt à mboka ya mabele. Mais ce n'est pas ce que Fayulu est en train de faire. Cela se voit jour et nuit. Ça se voit assez ouvert que Fayulu n'est pas congolais. Ça se voit qu'il n'est pas congolais. Encore dévier Batou Zela. Vraiment, ça fait très mal. Ça fait vraiment mal, bande qu'on a bon dans le monde. Tout le monde a, tant qu'il y a guerre, parce que Mosé Laurent Désiré Kabila, en tout cas, il y a vraiment des pas de quoi, UDPS. Vu façon où elle se comporte contre Etienne Tshisekedi, contre UDPS, en tout cas, UDPS c'est pas ça au Congo. Mais tant que Rwandais, yé, kokota na rébellion na bango ya oyo bazongaka ba James Kabarebe ba bengani bango tango ba yaki koya UDPS opposition nyonso basangana ki derrière Musée Laurent Désiré Kabila. Je n'ai pas vu Etienne Tshisekedi faire la déclaration contre Musée Nathan Wana et Bitumba. J'ai vu tout le monde il parce que Tchango Mezaki UDPS ndenge ba kangaki ba Rwandais. Mais j'ai pas vu un langage comme langage il y a Fayulu à ça contenir. Est-ce que Fayulu vraiment a la notion politique? Bref, il n'est ni congolais et il ne connaît rien en politique. Fayulu a eu le côté de la politique parce qu'il n'a même pas un message. Message bon Fayulu a discours bon et papa etc. Il faut nous donner un message. Alors comprenez vous-même,
oli tosangana biso nyonso tobundisa banguna tobengana banguna na sol congolais mais yo ozobema discours oyo ekokabulaka biso oyebi bien que derrière Fachi il y a beaucoup de monde ekokabulaka bato ya Fachi na mondamu ya bato na yo na bato ya boye ce n'est pas intéressant na ta autre zali biso to foto na ta zakomba ya mboka biso to foto na ta drapeau ya mboka na ta oyo ndeko pesa ngai drapeau na ta oyo biso nyonso foto za na drapeau ya mboka na biso Congo. Ce qu'on a tenu ya mboka, oui, c'est la guerre, tout dans le temps de guerre. Ce qui on a dit drapeau ya mboka, ça veut dire que c'est le Congo ou rien. C'est le Congo ou rien pour le moment. Musiciens, comédiens, politiciens, businessmen, chômeurs, nous tous sangana pour défendre ma belle na biso ya Congo. Tout na biso auto, ça n'a plus de 20 ans libana mboka. Toyebisa yo passe ya cause à l'étranger de konangai. Ce n'est pas pour rien bande konabiso Kasai baloba kwetokundela na shamba kwa mbanzala. Mboka na biso esika na botama mabele na biso ata ko passe ata ko minyoko ata ko zala. Na kobwaka yango te na kotika yango te. Wana mabele na biso za mboka na biso. Mettons de côté tout ce qui nous divise. Mettons de côté, moi je suis de l'un, moi je suis de l'autre. Pour l'instant, tous ensemble, unissons-nous, soyons vraiment unis et mettons hors l'état de nuire ces agresseurs. Namoni na Goma, coup de chapeau là-bas na Goma, na bazo sala. Namoni te lelo marche ya batu ya Fayulu baza na Goma. Lelo marche ya batu ya UDPS baza na Goma contre Bangwande. Lelo marche ya FCC baza na Goma contre Bangwande. Basangani. Ndenge ba osangana basa marche na. Ezo yeba na teke oyo aza mutu ya Fayulu, oza mutu ya Fachi, oza mutu ya Mbemba, oza mutu ezo yeba na te. Basangani na tapo ya mboka. Nous ne voulons plus la distraction d'attendre au Fayulu. Fayulu na bandeli Fayulu makambo zo sala Fayulu oyo sala o bimela biso distraction pendant que to combien de moments ko poto bunisa ba Rwandais. Ça fait mal, très mal. Tournons la page. Nous avons plus besoin en ce moment de remèdes. Nous avons plus besoin de solutions que de pleurer, que de pleurnicher, que de se plaindre. Non. Il faut sikoyo tout ba solution zanini la place ya bazo bonisa biso bazo boma biso bazo violer biso. Ce discours là il faut essayer na munoko na biso bango ne pe siko faut ba se plaindre to zongisa ba plainte wana ba kolela na pa na kana bango ba bomeli biso policier soda bazui tante ya bakangaye balakisa na ba télévision la sujet congolais a agressé biso na Rwanda, a agressé sur la frontière, et communauté internationale. Rwanda is ba faible. Rwanda is pas faible. Congolais, arrêtez d'être des faibles. On a tué. Ba bomi ba la moko congolais. Est-ce que bato oyo biso to kangi ba Rwandais wana to sali bangoni? Bato to kangi wana ba rebelle Rwandais wana o to kangi to l'accès la télévision to sali bangoni. To bomi bango? Quand est-ce que qu'on la Patrick Mouyaya on peut s'en kanda Patrick Mouyaya non mon clarté yo ministre naza comment na yo clarté ba discours na yo et l'obeli na yo en tout cas tu es trop lourd non mon clarté il est temps mon konjamboka faire les mutatis mutandis mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut changement wana. Tout ça, c'est un senga, makasi. Pour na koboya kolela, remède on a apporté les deux causes à la nini. Na sengi na ba Congolais nyos, bazali na ba ville voisine ya ba paya. Lokola ba Goma, Bukavu, Kivu, lokola ba décoration mususu bazali na
je crois Équateur là qui quitte ceux qui abandonnent de Pekuna Kayemba ceux Kayemba kuna kanga pe na Angola ba ville ou village voisin nyonso ya pays étranger ba jeune nyonso baleka na formation ya 6 mois d'armée bande kwa Goma comme na âge ya 17 ans 18 ans baki formation ya 6 mois d'armée si mabazongi ba vakela ba occupation na bango ba oyo ba ko kosala soki nini baki sala ba mais bazana formation d'armée tous les jeunes au Congo ils ont kimia à partir de lelo bozona ba jeunes so ba Goma ya ba Bukavu ya ba Kivu ya ba Beni partout wana boti na bango na formation accélérée d'armée na pays moko je sais pas Libye ou moi na soka j'ai diplôme d'état automatiquement faut qu'il y ait des formations d'armée automatiquement c'est ce qu'il faut faire parce que nous ne sommes pas aimés to gangi to leli solution ta mon côté pendant plus de 18 ans to lela kaka wanda bazobo mais wanda ba violer to lela kaka solution peut y avoir dans côté to lela kaka solution y a dans côté fini matanga esili en tout cas matanga esili général Chico respect na musala kitoko zo sala on avance bande kona biso esalinga pasi makasi na ba révélation oyo mwana mobali babengi Sokoko asalaki pona général Eluki 200 millions de dollars epesamaki po baya ko renverser régime na général Eluki na ba combattant misusu bazalaki en tout cas na ki kolela Kabila Mouzé a bengana bino général Eluki na pouvoir une année les cas bokoka Kabila te bosangana ba amiral Mavwa na général onani Dzimbi na Baramoto na Afrique du Sud kuna bangaka ba estrade bino boya koto bokoka na bino te esimba te Baramoto atika na Mandoki. Troisième année Timouze akufa toyo koma na mwana ya Rwandais oyo pire que ça une année au pouvoir Kabila dégage akate général Eluki bokoki ko dégager Kabila te 2 ans Kabila dégage akate 3 ans 5 ans Kabila dégage akate botie mwana mboka Jean-Pierre Bemba liboso azamona Congo il a reçu le soutien total il y a Congolais mais Kabila dégagé toye ko poussa na 10 ans 15 ans 20 17 ans Kabila dégagé vous n'avez pas pu et Nathan wana Sokoko zalaki wapi pour financer Kabila kende bokokati mais lelo oyo Nzambe ayoki kolela na biso ba Congolais atindeli biso des pères et des mères na mboka abundi ya mukie to ya mingi to moni ba réalisation ya Fachi na mboka na biso to moni ngeni Fachi a mis fin na idéologie ya kobomaka bato na zela aner na idéologie ya kobomaka ba opposant banda Fachi azwa pouvoir ibisanga abomi nani personne Joseph Kunoka, général Monene kati mwaza baluka baboma général Monene e babomi Eric nani Lenge e babomi Chebeya babomi tala batu bakufi Fatia bomi nani 4 ans bientôt abomi nani désordre ni sami na kin awa o makile tangi basoda Fatia babomi batu non soyons sérieux Fatia fungoli porte na ba opposant na ba impoli o nyonso ba ofingaka régime na batu nyonso bazonga mboka bavana mboka akangi nani biso baso rival to kwa kota lokolo na Kinshasa te tozonga tovandi totambola pe na kimia
Moïse Katumbi azaki kodonke Congo na musika azonga Congo. Henri Moke, Badani Baba, Martin Sali, grand combattant, bazonga ka Congo, baotambola, baza à l'aise. Très à l'aise. Emmanuel Kabila, Étienne Kabila. Vraiment, quoi qu'on ait dans le Congo, na Congo, bazonga Congo. Grâce à Félix Antoine Tshisekedi. Edi Kapend, prisonnier, il y a Libella, Abima prison. Bamouyambo, général John Tibangu, bazo vaki na occupation na bango. Kaka mutu ya lolenge wana, de yo eluki, bozo 200 000 boya kolongola pour faire bomba. Yego, o isa kindokyo, isa nini, je ne comprends pas les Congolais, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les Congolais. Beaucoup de respect dans moi na auto sur la bien, Michel Eluki, mais la vérité, to benga ngo na kombo. Na yo boketu. Na yebi ba Congolais, na yebi te. Congolais va soki kwa Zulu. Ngata na porte ya pomba ya lopangu na ya lopangu place boketu ya fona tele bangati. Na bimakatati amona ta porte ya lopangu abimakatati. Ça fait mal hein. Ennemi congolais zaka congolais. Ennemi congolais zaka congolais. To boudi ma façon tout pour tout le Kabila to kokité. Kaka fatine boya na bopete po boya ke boya kolongola. Bolongo la fatili boma oni boya subokoka boya on évolue il y a solo de l'autre son de cloche va tout solo ba oh tous en embargo il y a Manduki ton embargo Manduki armement makasi ezate Rwanda ban armement makasi alors Bozula Ndangai, Nazo Mituna, ceux qui tournent armement makasi. Mais tout faire travailler mon coco. Tout faire travailler mon coco. Bah coco, bah c'est quoi? Toi en Afrique. Parce que, oh, ils allaient bitumba ya biso na bisoté. Oh, ils allaient kama mabele. Oh, ils allaient kama mabele. Bah pa ya bazulu kama ya kobota biso mabele. Mabele ya ba coco. Qui pa vite à la mouka. Kimbangu la mouka, Kimbangu c'est quoi? Vous allez comment mabele, Mabele ba koko na biso, ba ya kozongo na ba paya. Ba kufi bo c'est quoi? Alors, nazo sengana super homme ya ba Congo. Oyo ba bengi Mwanda Semi. Mwanda Semi nazalaka libanda mboka na moni nengo obofungula ba porte ba prison na mystique. Mais oza wapi siko Mwanda Semi oza wapi? Siko Mwanda Semi oza wapi? Je lance le message oyo na ne Mwanda Semi. Bande ko nyuso ya Congo esika no so bozali. Boki na bazeta mbila boluko bobo zo na so mbila nyuso to teta bandika. Ndeko bona basaki bandika. Ndeko Maika osekisa ngai pendant que nana esengote ndeko boyina biso basaki ya bandika Mwanda Semi salaba evre na yo Nzambe na Bible asala miracle omona ki balepre balonga bandeko na ngai balepri baotambola banguna kuna fale bakota na mboka bayoki ondi ba char de combat bayoki ondire ba armement makasi ezoningana bapakata mbangu batika ville Israël elonga ndeko na ngai nzambe na bafaso osalaka makambo na ye ebele mais à Dieu ce qui est à Dieu. Et à César, ce qui est à César. Maintenant, moi, je parle de César. Tu veux quand même me belé. Oh, Kanamba Monango, Nazalaka, ce qui chef coutumier, ce qui roi, ce qui n'a pas Kasai Kuna. Oh, Mobutu Tidamba, tu m'as bombardé. À Kutamba Inamai.
Quand on a nous, c'est comment, et bon, mais comment maï na maï, bah, kokate. Maï na maï. Mais bah, puissance, c'est qui, wapi, moukoko. Ce qui m'ont dit la boyi, côté que la mission a même, moukoko est ça là. Toyoka qui est na maï, moko, ce qui na maï ndomé, ce qui maï a mon kamba, ce qui maï. Pour quatre sa maï, wana, il faut sa cérémonie. Au juste ce qui mbongo, ce qui n'est au bois qui, des élèves fumwami. Que c'est pour ça le miracle, wana na ba Rwandais, quoi? Pour ça la gopé na ba payat. Hein? Pour ça la mona ba payat. Qui ba Rwandais vraiment ko, ba ngonyos ba combien aveugle. Ndenge ba boto na ki bunanganda wana, ba konja bunanganda ba ngonyos ba combien aveugle. Bukoko eke wapi na Congo, Bukoko eke wapi na Congo. Ba yini so ba chef coutumier wana, na aventurier mo ya zombie na mona kay Congo la tapé le bimini ya ba chef coutumier. Ba chef coutumier wana, ki chef coutumier eke wapi? Eke wapi? Pour bosser le côté, ba boto so ba bela Congo bitumba, bossa na le côté. Bozo ba film bubu na ba koyi wana. Na mona ki chef coutumier, na mona musana ko c'est ta dango ya ngoyo, ta ya ki bola sa ki chef coutumier ya ngoyo. Ta na ngonde ya ngoyo. To mona te. Président Fachi sangi sa ba chef coutumier nyonso. Baloba pour la guerre oyo. Sangi sa pe banganga nyonso ya Congo. Pour baza banganga, comme c'est autorisé na Congo. Sangi sa bango bengi mort. Benga batu na yo banganga misusu wana pour les commissionnaires. Banganga nyonso ba ya basangana. Qui disent un mot pour le Congo. Nous voulons nous battre. Futobunda. Sur tous les plans, on doit se battre. Catholique, toyo communauté. Est-ce que vous avez une identité de Mbongo bien? Je ne douter. En Mbongo, vous avez une identité. Vous avez une identité. Il y a un mois de temps bala. Il y a un mois, 10 semaines de temps bala. Si a beau type moi na bimalo ko moi na yo ka moi na yo te. Ba c'est ta créé pas Rwandais moko bosu wa on ne sait pas. Parce que tout na bitumba awa, ils ont intéressé candidat na Mbongo te. Na ba Romeli na bango sur les catholiques, ils ne disent rien. Ils ne disent rien. Quand on critique Mboka, Biloko Mati, Congolais, vous avez révolutionné Matouba, contre Fachi, mais contre Rwandais, Paya, bon le Béloroté. Bon le Béloroté. Ce qui m'a comme un gratuité à bout, tout le monde ici m'a tué, bon, qui est intoxiqué pour ma grève et salema. Mais nous, tout ce que ma grève, mais pas intoxiqué pour Matouba Bunda. Na sengi Congolais nyonso à côté de service à renseignement. Ce qui est dans le bino, bon, on a beaucoup suspect. Kende, qu'on dévoilé. Parce que tout est filtré, Makassi, dans le quartier, dans le misala, partout. Tout est filtré. C'est grave. C'est vraiment grave. Le fait d'être infiltré, il y a des gens qu'on peut s'habituer. Et comme c'est déjà faiblesse pour Nabiso. Makassi. Plein de choses comme ça, la kuna, tout ça vraiment infiltré. Souvenez-vous de Moïse. Moïse est apprenant quand Kazaranae égyptien. Tanega balouké là qui va égyptien. Donc, aux alliés, pena ba Rwandais, on a banda kuna biso. Oyo, ba apprendre que baza ba Rwandais. Batali c'est une mission na bango. Mais ba c'est que ça biso, même zo ka baza na biso te. Même le gouvernement wana. Bazali. Ils sont là. Cette guerre nous concerne tous. Ils ont concerné Bissonios. Merci d'abande kwa wenge oyo ba za ko sensibiliser batou, ba lati ba teni, ba zo motiver, ko mobiliser batou, merci. Ko beta bango concert na stade des martyrs, et ça synonyme ya fêtité. Mais ça des synonyme à musala. Docteur Mouyembe Aosa Musana ya ki docteur. Professeur Aosa Musana ya ko enseigner. Mutu moko tatiki musala na ye. Bateki cercueil basa pe musala na bango. Et ba musicien pe basa musala na bango. Donc inutile ya ko banda ko condamner
Oh, concert, on est annulé, tout ça, na guerre. Guerre, ils ont rapport à concert. Quoi, c'est pas tout le monde qui a tête. Bon, que ce soit Ngombe, point nini, bon, ça dit, fête, la fête, t'es toi dans la guerre. Bon, qu'il y ait des pétés, que ce soit Ngombe, que ce soit Soso. Beaucoup de marché, beaucoup de supermarché, beaucoup de supermarchés, tout ça dans la guerre. Beaucoup de supermarchés, beaucoup de capétés. Oh, c'est ma costume qui n'a pas toi la guerre. C'est le costume là, t'es la mondine, toi la guerre. Vous sommes ma pété. Mon imité ma bécota bateau contre ma musicien Zabiete. Quand vous qui parlez de la musique, c'est intéressant à regarder. Si on a émission qui parle de Botama, ti âge na kota concert, on dit manote. Dans qui parle ngote. Ce moninga qui est na Ghana, il a un concert. C'est que na kende la ki musala. Na ki na compte mobo ya musala. Soit un média ou c'est tout bakami sous na ki. Mais y'a ngape na vanibo, na lati milamba, non na parfait na ki concert. Neva. Na ki na ngati. Intéressant à regarder. Mais quand c'est là métier, na zone ba vérité, bana mai basa musana bango. Basa musana bango. Tolingana. Odombo a compris. Odombo a fungoli porte musique ezunga. Na poto. Prise o etikala. O bokesholi la rambongo kaya ngwana. Ce qui est oyo. Et c'est fini, musique na poto partout. Bako sabinote. Boké tu vas se suicider. Pour le niveau, il y a combien qui est bon, il y a combien de choses. C'est des PC combien? Dans un mois, c'est des PC à 15 €. Dans un mois, à Kokasoute. Merci à vous tous qui avez prêté attention à cette tranche. Particulièrement merci à Mike, les grands réalisateurs. Dès qu'on a un refait qui sont ce que vous allez, coup de chapeau, courage, ça, Moussa, non? Les Congolais, tous en bomoko. Mettons de côté tout ce qui nous sépare. Moulouba, Moukongo, Moussoël, Mungala. Le quoi là-bas dans la génération 4, il y a Gaston Foumou. Tout soutenir. Drapeau et Moka. On change l'équipe qui ne gagne pas. L'équipe qui ne gagne pas, on la change. Entraîneur, Libanda, on n'a plus besoin de lui. Et ceux qui ont été ministre, il y a sport, Libanda, on n'a plus besoin de lui. Vous changez un peu staff technique et ça l'a bien. Mais dès qu'on a un RTNC, respect belé, mais RTNC comme le quoi la chaîne Yabatou, quel est l'âge? RTNC, image de ma père, tala ma père, ma tika qui est bougaté. Ah, j'ai poussé. Au monde, technologie est avancée. Série n'a pas de laptop et la gâté. Parce que moi, belé changé. Oh, ceux qui papa, il y a 60 ans, 65 ans. Bah, il y a des gens qui ne connaissent pas là. Hein? Technologie, c'est quoi? Bon, moi, c'est mbaté. Bah, je sais que la génération de Mike. Très important. Dans la chaîne, qui au fond, les chaînes de monde, moi, il 18 ans, il y a 20 ans, 25 ans, et c'est moi propre dans la TV. Et puis, je poste dans la TV. Mais est-ce que je fais le maman, pourquoi il y a 65 ans, lutte contre la vieillesse. On va quand il poudre à main. Bon, il me sera pas dégoûté. Bon, il me sera même changer. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci à Média Medina. Tokutani Balaesima.